Ok, bonjour. Mbote Nabino Bazolanda Académie de la Nation sur série Nabiso Bakura C++. Les lots Tokolobela ba integer na C++, topé ba nombre entier na C++, parce que integer ça en anglais. Bon, pour qu'on peut ça moi idée à integer ça ba nombre oeza de nombre entier quoi, nombre oeza na virgule t. Topé ba oya ba fraction et ba fraction oeza na nité na virgule t quoi. Donc tokoloba boé tokoloba neti par exemple 2 3 5 100 10 000 ils ont un nombre entier topé ça bien integer 0 ils ont integer topé nombre entier tous en a moins 5 moins 6 moins 150 moins 1000 moins au moins donc ba nombre nyonso oyo eza na virgule t, donc to considère le kola ba integer pour na kozala un peu pratique to leka na moi projet moko ba sengi biso to sala na activité na biso liboso ba sengi biso to koma programme ou eko calculer pe eko afficher na écran produit ya ba 5 premiers nombres entiers topé ba integer ba ebisi biso il faut programme na biso et pesa biso résultat moko topé et affiché en na forme ya boy. Donc programme na biso ko loba tant to ba ko exécuter programme sur ce non le produit ya 1 tina 5 ezali 120 d'être au mona na écran. Donc le produit ya 1 tina 5 est à 120. Donc tokende na dev C++ pour to salango to comme programme na biso en pratique. OK. Toujours na dev C++ na dev C++ que tu créer dans nos fichiers toke na file, après file toke na new, après new toke na source file. Donc awa na source file toko sauvegarder dans nos fichiers na biso oyo to lingi to koma. Donc toko benga ngo ls pour na leçon to cha 2 to a to underscore oyo to benyo int to prod pour na integer produit. Donc comme mon cas eko faire eko to yeba tant to so il faut to look fichier comme mon ko rappeler ce que ça fichier mo to créer qui pour na comment ba nani ba produit ya ba integer. Et là que ça très important ils a extension affichée donc .cpp. Donc c'est très important que tu aies un .cpp pour compiler la fichier source de oyo kozo pour compiler et tu as un langage mon computer que topé ordinateur et ko interpréter. Bon, donc sauvegarder fichier nabiso. Après avoir sauvegarder fichier nabiso, to sala moi to komasiko ba code nabiso ndenge to mesana. Bon, na ba code nabiso to bana na include voilà, include to kocha iostream yango nim to aider biso to utiliser ba si out wana poto mona na écran parce que si out est inclus na iostream. Après to kocha yami balé to kocha konyo ezali nde na expliquer na vidéo o ya liboso eza pona to utiliser get pona to programme na biso ezela écran bunga te ti tant to fina bouton ya enter to pia ko valider. Bon, après ça to chana no using namespace std using namespace std. Après to komi int na biso, après to komi main pour na main fonction na biso. Donc ba programme na biso sur C++ ya console net bondo ça na série ba programme ya ba vidéo oyo et que ça toujours na main tant to komi main na kati ya main il faut to retourner 0 toujours. Donc to retourner 0 donc oza un peu template si ya ba programme na biso ndenge onozala. Après to get pour na to zela ko fina ko valider na enter avant to programme bima. Bon siko to ko programme na biso. Bon na programme na biso eloko eza important awa eza que basengi nanu il faut nde boyeba no beta pona il faut to la kisa
que le produit il y a premier integer int na 5 et ça laki et puis série réponse moi à 120. Donc message on a le produit il y a le produit il y a 1 t na 5 toko koma yango na si out directement parce que yango ils en a besoin de calculer. Donc to kende to komi le produit il y a 1 t 5 tu retiens ESA après tu tiens espace pour na étiquement espace avant et puis ça biso réponse après tu tiens point virgule. Bon, ce qui est important à partir à minito ESA sikoyo to yeba sikoyo ndenge nini osala ba calcul na biso. Bon, pour na ko yeba ndenge nini osala ba calcul na biso nako linga boye bana mutu na bino que C++ ils en considéré multiplication parce que produit on est cause à la produit et cause à la multiplication. Donc to que na moi brillant moi mouké pour tout débat tout mon produit on a. Alors pour un programme na biso to ebi que produit cause à la 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4 multiplié par 5 pour retrouver produit à 5 premiers integers. Donc 1 multiplié par 2 et au pesa biso réponse il y a 2. Donc réponse il y a 2 wana ne siko to multiplier en haut avec 3. Après réponse c'est aux la 6. Réponse à 6 to multiplier avec 4. Donc réponse est aux à 24. 24 wanande to multiplier avec 5. Donc après avoir multiplié avec 5, nous avons réponse à 120. 120 est la réponse il faut tous mais comment que ça na C++. Donc la C++ multiplication est représentée par si so bon bien azo comment astérisque au là au tia neto ça la mathématique multiplication est représentée boy division est allé représenter boy addition est allé boy soustraction est boy et puis tozana mususu tobenga modulo ezara mako bon ko sala leçon mususu pona ko expliquer babiloko donc pona lelo tozana besoin ya ko yeba oyote na minito. Bon donc il faut to tia siko to tia on a C++ et ozana format oyo donc so tozongi na C++ na biso donc tozongi na C++ toko koma C out to tia boye to tia ba nombre 100 ko tia ba guillemets parce que o eza siko ba integer avec ba guillemets to yebi que eza string eza ba phrase eza ba chaîne ba caractère a to tia nombre et ça la calculation to tia nanité to koma 1 to tia signe astérisque pour na ko représenter multiplication to tia le sous multiplié par 3 to tia multiplié par 4 multiplié par 5. Donc yango nde to komi après ce que to compiler programme na biso ce qui problème ezate erreur ezate et ko pesa biso down ndenge ka to misana na komona na ba leçon na biso nyonso to sali na bino. Donc eza différente nde boza wato bomoni ke epesi down ce que to ko exécuter programme na biso tant to exécuter programme na biso bomoni epesi biso message wana que non le produit il y a 1 T5 et ça 120. Donc so bolingi bomona ngo malamu ndenge kaka ezalaka quoi. Bon eza facile ndenge to mesana programme na biso il fallait epesa réponse epesi biso oyo basenga biso que non to ba exécuter programme na biso et puis biso que non produit il y a 1 tina 5 et ça 120 on a esa réponse il y a 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4 multiplié par 5 to on attend mingi te na okata vidéo awa na vidéo oyo kolanda nako expliquer bien elekani awa et puis makamu susu sur ba integer. OK na pesi bino au revoir na minute tout le monde na vidéo koya bye.